théâtre baby. C'est comme le moi Kindoki. Bateau balingaka muto bandi alobi likambo po ba s'accrocher la ciment. Sont des yuma de ngoto bobo Fiston Mavinga. Wa ayeso kuta nega comment la sabatu kaza danger. Fiston Mavinga. Wa ayeso kuta nega comment la sabatu kaza danger. Ça là ngo oza na problème na ba artiste ngo tozo sala pour fortifier bango. Artiste nini ya mema bactère na ye 10 personnes na memi bango poto. Ya mema na. Ye bisanga lelo. S'il faudrait citer 4 personnes au Baneti, c'est les Massassi. Yebisanga lelo. S'il faudrait citer 4 personnes au Baneti, c'est les Massassi. Neti bawana basela batu ba émission wana ba complexe. Ola mutaza papa nga ndina vandi bona papa na longa papa na roma pépé. Nani wana Tridon. C'est déjà la mana la tizo toksanga tango tanga ya ba tricot boyero na boule ko so tokati ni. Tridon, comédien Tridon. Est-ce que ça un artiste comédien tricot? En tout cas tricot na habité so ba chemise boza c'est bon mais na habité tricot. Côte d'Ivoire na autre voyage na Côte d'Ivoire, à ta photo la raté. Côte d'Ivoire na autre voyage na Côte d'Ivoire, à ta photo la raté. Oh le moko kana muto aleka déjà et puis aleki hôtel aleka yo. Asi la habité. On a danger. Asi la habité. On a danger. Film mo bossi la commis la kafu bato Bellevue basongi. Bana on a baza mal encadré, sont des impolis, sont des enfants qui ne savent pas jouer. Bellevue a commis si batunio surtout le roi acteur là. Faut bato bengi mami. Bellevue a commis si batunio surtout le roi acteur là. Faut bato bengi mami. Au monde en place si la zone encadré bana teka. Bana wana baza na formation attendant bouté. Attends, bo baby si bana na ba commis ba impoli. Comme moi, mon bandit théâtre, le me manque de respect, na giflé. Bellevue en la groupe à encadrer batouté. Bellevue en la groupe à encadrer batouté. Il y a le aux fazer au commissaire au PC, chef d'entreprise. Alors il y a l'impolitesse. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'ère à laquelle que vous nous suivez partout à travers le monde. Sur la chaîne Nouchka Télévision 100% News, c'est votre émission en caractère socio-culturel qui est présentée par votre humble serviteur Segon Kapanga, Kapangalogie. Hein? Votre sévère Segon Kapanga. Tous à Rana pour Nabino, abonné Nabiso 100% News. Voilà. Comme l'actualité oblige à rabiso tout tambola et tout tambola partout pour na comédie Nabino pour na beta ba solo concernant ba comédie Nabino musana ba on est baza ko évoluer. Tu écoutes la bongo a tout ça na ma campagne tu écoutes la comédien chapelé l'artiste azaki na bandal et alongo bandal to ki aza na ma campagne vie demande ya ba fanatique na ye vie demande ya ba tebele to yamba tellement calababito qui côté la chapelle l'artiste to yeba si c'est vrai azana ma campagne so qui gara adresse na ndenge gara ya ko luka gara pour que to ya et pas l'artiste na biso ayebi pété a vous la surpris quand même comment na biso to ya tout à l'artiste comédien chapelle a na ma campagne d'ici ko ya commis ndenge na zo vivre est-ce que c'est vrai aza awa est-ce que chapelle boy en tout cas to za awa to qui ne to découvrir ensemble na bino si réellement comédien de chapelle l'artiste Aza Kanangila. Nazali komituna nini ngai na pesa yo mingi balali na ba morgo ebele na kati ya bopito mokonzi yo nde mobateli na ngai. Nazali komituna nini ngai na pesa yo mingi balali na ba morgo ebele na kati ya bopito mokonzi yo nde mobateli na ngai.
C'est comme Chapelé l'artiste. Il y a la caméra. Chapelé l'artiste. Bonjour. Non. Nani surprise na otala. Oui, ça va. Bon, merci. Oui, ma Chapelé l'artiste. Pangalogie. C'est bon. Sur el moza on a ma campagne. Okimi bandal, okimi yango. Okimi bandaluma, merci beaucoup. En tout cas, merci. Chapelé l'artiste, toujours frais. Toujours. Pays noir, caca. Comment? Non, donc, mon itongo tout le temps. Nous sommes en pleine culture. Comme un film. Comme un film à Sika. Nous avons réfléchi sur Yango. Donc, sur la Silicine des Sous, sur Pelima, Iba, voilà. Ah, Chapelé l'artiste. Ma campagne est aussi, hein. En tout cas, prenez ce micro, s'il vous plaît. Et ça, une surprise, vraiment, pour ça, la comédie, la biseau, star, la biseau, Chapelé l'artiste, hein. Ne bosenga qui n'est pas comme demande la bino, ils acquis vraiment, le kaki ango, les tuer à ma campagne pour que tout soit là, comédie, la biseau, Chapelé l'artiste. Merci pour comprendre, hein. Donc, Limbisa biseau pour la surprise, hein. La guy prévu, t'es expliqué yo. Mais Torolobani aussi déjà investigation. Aussi déjà pour ma campagne. Est-ce que ma campagne a moi ya combo? Tu es appelé naka nenge tozo yo ka to nenge. Chapelé l'artiste. Voilà. En tout cas, ça va décor et puis la maison. Félicitations d'abord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne santé. Ouais, santé za kitoko, santé za pena dans les bons par la grâce. Quand des beaux mona, second kapanga kapangologie. Na profité na pesa bonne année merveilleux na batunes tout balinga Chapelé l'artiste. To bandi année 2023 donc na linga rabino quoi. Malgré on a bomba na ki na linga penza comme on a na teme second et dans le. Na yepi na ozoyo, na ko surprendre yo awa. Na résidence na yo. La palais des marbres pour Kinga Kati to tika na bandal quoi. Toi la palais des marbres. Ah palais des marbres. Ah palais des marbres. Kinga Kati tika na bandal. Donc pourtant dans le bas il palais nini Kinga Kati ba te belé balandaki. Donc ba te pene belé bandako na bango comme ba Kinga Kati donc voilà. Yango to zongi pena na palais des marbres tara ma campagne et sika Mobutu umela et sika Kabila le père a coffé là donc. Voilà, ma campagne palais des marbres. Voilà, comprenez. Je suis avec l'artiste Chapelé. Nettoyer pour tout échanger parce que demande des acquis to kutanaye les lots tout ça qui surprise surtout pour nabino ba ebolingaka ba comédien nabino bo landela bango bo yebi bango bo sepela kana bango en tout cas les lots qui tout ça la comédien nabino star nabino le Chapelé l'artiste comme surprise les lots to talaye. Est-ce que ils ont dérangé tes boyaux s'échanger tout moi temps s'échanger ou comment? Non bah fan va comprendre que Nazaki vraiment en pleine culture donc au Kabouana binonde mam nange bandi donc son abina katana bongama même souper na rolo bateau katana mission mais le na nga peka na peignoir ba bouche de chambre ça le ro yambi papa chéri jibempia pour ceux ezaki héros lo ba jacuzzi voilà Tara Chapelé l'artiste. Voilà, Chapelé l'artiste était au Koutayo en pleine écriture comme un film. Je crois que l'écriture n'a pas été à l'époque où on a un titre à film, non Bololo Nkemi. Tout le monde a pifo ya makila, tout le monde a trop ça rappelle l'inspiration à bien ba film. Ba film est belé ou et ça la pe bande ko belé na poto plaisir. Ba film lokola ba nzela mukuse. Ou ba to akisi ba to ba ebi ba bolingo a gazon. Ou mobali na moi si ba betana gazon pour na bolingo ba to ba ebi ndeni esuka. Ba film lokola ba éducation, ba nzela mukuse, pifo ya makila. Donc ils appellent ba bololo nkemi utolwa. Neti na minito nde siko. Oh ezani. Titre ezani. Titre lango eza Benzo. Benzo. Bangala ba sepeli sika bali bangwandi pena ba sepeli. Oh ezaki ngwandi? Benzo. Elaxini. Benzo elaxi motema ya moto. Moni motema ya moto na kati eza pasi po yeba. Même ata ye moko moto ana difficulté oyeba motema na ye. Mako conduire motema ni. Po eza motema na ye.
Eza parmi makambo okutana na ngo. Na yebisio na lobinde moi trop. Talaka Benzo. Eza makambo okutana na ngo. C'est que tokozela. Est-ce que bena ba réalité à lelo moyen à dévoiler ça te pour ebele bana ba kaina ba bikero. C'est que possible bena donc appétit à kozela yango hein. Naza pena mungwandi. Na rapena mungala pena mungwandi ya yakoma. Na koma ba film ebele neti ba mpifo ya makila eza les pouvoirs du sang. Voilà. Banzela mukuse donc mutola kendenzela normal akati. Siko na raisonna ki elo nini funa sala na zonga pe na côté na biso. Très bien. Na Benzo. Benzo motema ya moto. Alors, président et l'artiste Chapelé. Voilà. Combien d'années déjà na théâtre d'abord tozonga na wana mwa mukie pour un historique hein. Tozonga sabatuna tozana né à Sika, tozola moi bilan, tozola moi makambebele et surtout pour na pe ba ambition na yo surtout na 2023 où ils a né à Sika pour tozala na débit mais tozonga na historique mukie président la Chapelé pour na bateau peut-être ba rosa occasion Rolanda yo tam sous na émission pour la première fois. Combien d'années déjà de carrière na yo? Ouais, j'appelais l'artiste 23 ans. 23 ans. Il faudrait qu'on se le dise, voilà. 23 ans à carrière. Et puis, année Oyo, 13 ans, il y a groupe Atelier. Atelier, voilà. 13 ans. 13 ans, il y a groupe Nayo, Atelier de formation. Et puis, 23 ans de carrière. Voilà. Et puis, donc, il y a 10 ans, il y a 20, il y a 13 ans, il y a carrière. Il y a groupe, donc, nous, surtout, ça, il y a 23 ans. Donc. Voilà. J'appelais l'artiste Batwaïbi, Abimi, plus Wapina groupe Sinar, pour Bisso de Yibi on a groupe Sinar. Mais groupe Opena, Bimi si Chapelé pour Batolelo Mokile et Baye. Ils ont l'occasion, ni soit groupe, ni soit film. Non, j'appelais l'artiste dans le bar à la bandit théâtre en 1999. Dans le groupe Kimbangiste. Après le groupe Kimbangiste, on a pour la côte, on a des détails, on a retrouvé qu'on a et puis année 2000, on a eu kota Nayoke Matadi, des kuna Nayoke théâtre professionnel, des théâtre des planches, na côté Kaouya Lankourou. Donc na Kaouya Lankourou, des Sika Nayokuma festivalien, na sali ba festival ba Jurkas, ba Jicotec, ba RCG, ba Balé Camille, na Tamboli na déjà festivalien. Donc on a Tamboli pe mo ba payer belé par rapport à Yango. Dès année 2004 na Zungi Kinshasa na tiki mambo ba festival. Maman na ngai Alice Boino que je salue en passant. Oui bisanga bi c'est peu important. O le karana nzela nde tout monde a pe bato ba o le ka ba o belé la bango tout ça. Et c'est par là que en 2005, il y a eu au groupe Sinarc. Il y a le président Caleb. Voilà. Donc, il faut comprendre, hein, le théâtre des planches, Nazaki, théâtre, il y a salle, il y a salle, tout ça là. Et après, en 2005, 2010 ou 11, si je ne me trompe pas, il y a eu Sinarc pour la salle à télé de formation. On sait la carrière solo, ni les deux ans évolué. Voilà. Président Chapelé, l'artiste, 23 ans de carrière, 23 ans d'expérience dans le théâtre. Depuis au Bandi, on sait la évolution des années. Et par rapport il y a 23 ans, on a se sentir 23 ans, on a sali dans Salawana. On a les locaux, on a fait ça quand même pour ça. Gouana. Non, Moussa Nyostou ezara pasi. Moussa Nyostou ezara pasi ne bandeli ezara pe pasi pe na ba mambo belé. Biso za bato belé to koti na art. To na bato belé ba kembi et puis ba msoupe lelo biso kuto suimo ba chance yo vanda pe na moma campagne boye. Muto aye pa kuto na mwa condition bien mais za pe na bato msuso yo avanda pe msumo stabilité ngana na ngoya za na ngoti. Donc, Moussalo est facilité, c'est vraiment difficile. Dans le baka pour battre belé, ba diaspora belé ba benga biso ba mandia, ba diaspora belé o batama boki o na ninga benga bona suka osenga. Alors que ceux qui Iniedo ou bien Mersin Jackson ou bien John Morobo en Nigérien, alors ya m'appelle Nemba. La différence entre le bâtiment babandi moi kopango na sima na biso. Mais gouvernement na bango, na ba mécène na bango, bazwa ki musa na bango en considération et ba tchaki ba acteur na bango, maboko ba komisa ikop na bango industrie, ba fuli batu na bango pour lelo ba rêver mbongo te. OK. Donc ba longo lisa bango complexe wana
ya olobani na vandi bo 23 ans ka mutu msu na ndako gangi 23 ans anene logo te ozomona 23 ans on a combien de parcelles 23 ans parce que 23 ans c'est pas peu pourtant Bobé Talisola 23 ans mutu atala âge nanga zotala 23 ans il avait commencé à quel âge pour aller là 23 ans ozomona donc du coup et mais ils ont battu msu so saliga à 6 ans 7 ans a patron ya blague tout le monde a ba film Nigeria bolimbisanga bandeko po ani na Obeta Lisolo na bango parce que la plupart babani na sima na biso mais la plupart bazu makambo na sima na biso très bien voilà donc biso to vivara na ba diaspora voilà la réalité nino yo kuta na durant il y a pas si les belé OK y a pas si les belé to uti na ba CD to leki na ba cassette to leki na ba mambo belé to beta ba makolo ya ba ndenge na ba ndenge ba producteur ba lepso ba mbongo bah président que nous n'en parlons pas donc moi quand on a des détails exactement parce que tu linga musala tu persévérer voilà et tant que tu es ça la sous bisomoko na bana bato est-ce que tu comprends bien que souffrance c'est ça OK pour to koma na tamo ki bina pour sortir voilà moi na mutabela te na mutu na yo et pas na bango balamba te na mutu na yo vous comprendre abota na ye mam na ye faut sa maternité na ye abike présidence donc comme il est la promo yo mom no valide dans la parler voilà l'idée si vous asko même sous 30 40 personnes yo mtozo gérer ce qui n'est pas facile ce sous na kana moi second nga ben na plata d'or ti sui vous comprendre que ah mutu na ngande nini moi système ekota et comme ah mais mutu na zo déranger OK si que vous appelez la batu mususu ebele o ba il a biso système ba mabanga ofele na ba mabanga kosa kosa ah mutu na ngana lelo fort jouera bien bokanga non c'est le moi système yo peut qu'on se promener 2 fois 3 fois on l'a dit au taquet pena mutu maintenant bando benga ebo comme na na boulot non c'est le signe tout solaire mo directement na tête na considérer le quoi mandia voilà mabosani ka benga ki yo po boaka e abosani ka benga ki yo po bandeko na e pe ba yo ka bien ke kombo netangama. Très bien, merci beaucoup, Chapelet l'artiste. Tout ça, on continue. Biso, on a moni Mama Kulutu Vivini Sandala depuis Suisse, qu'on a biso Mama Kulutu Vivini Sandala. Et pourquoi pas na Papa da Silva Mayamaya et Mama Arlette Sai Fatou Masai qu'on a biso. Et pourquoi pas Odile New Grass. Linga Biwele. En tout cas, tout ça toujours ensemble. Tout ça, non, tout ça, on a bilan 2022. Après si Estadoué Mimpa Ibambo Tebele bon séjour na Kinshasa dans la mona raebo na mona mbala moko bana tour bakati bazawana baya modé donc baya pidea batuna onio surtout bazaka na tour na profiter na pesa bango bambote et puis voilà batu tout ya France au nion tout balinga Chapelet l'artiste na pesa bino bambote. Bien, merci. Président Chapelet l'artiste bilan 2022 na théâtre. Il est caïné, c'est loyo. Na makambo nios sur les réalité nios sur le théâtre, na bino artiste et comédien durant 2022 mon viva. C'est loyo. Moi na 2022 na 2021, on préféré 2021. Na 2021 na zo ki temps au travail moi mingi. Ba fan nanga balinga Chapelet l'artiste ba yebi que ba mona ngam na moi trop na ba film na ba nini et tout ça. To yo ya 2022 mambo belé changé. Mambo belé changé théâtre Koufi ceux qui sont ba producteurs de baboma qui ont tonga to loba oui ba producteur ba boye ou bien ceux qui pesa qui ba te belé ba bo jouer te to le déjà normal mutona e bo jouer te yangwana mais bande ko na biso e belé au bazu monopole au tindika chaîne ba chaîne na bango depuis 2020 21 22 ba changer moi scripture à makambo. OK. Bah changer moi scripture, bazo pona sou bato pona musalate. OK. Ba pona sou bato te ke pona savoir ya kingandi de tocha na rôle. Lelo fo ba pona yo po fo benga moto mami. Po ya mami côté msou dadi. Vous comprenez? Ça dit musale zo et comme le rôle là, moi na groupe. Il faut la moi na groupe à moto wana po bisonye sou na ba groupe na biso nga benga nga dadi kala. Bana go ba comprendre que tant bato msou ba comme finga ba comme lo ba bité. Tu comprends que ça souda dit faut comme ma pépé. On tongo déjà va bien un grand-père. Chapelet l'artiste grand-père donc on m'a dit pépé. Donc du coup ba te belé va bien dia bongo na tongo. Mais si quoi te oya na banzonzingo biso to sala. Autant to na ba CD to ko na ba période moko faut
Titika Loazala, azana mo batuna ya ta batum suba oya. Otali koto Major Bisadidi, azana mo batuna ya va batum suba ya. Otali koto Armée Lourde. Omoni moni donc internet et obebi sama makambo. Muto azui mo monopole yo ça la chaîne na yezo marché bien. A komisi batunyo surtout le roi acteur na ye. Faut batu ba bengi mami. Faut batu ba bengi daddy, faut batu ba benga na mona petit na ba TV mona batu msuba bimi onga tata mwasi ya chaîne boy. Onga mama leki ya nini bo ba ofuta yo te loko te batu msuba mo bunda tina banzela. Ozo mona théâtre baby à l'époque au biso to beta ba makolo poto kende ba répétition msu na ba 1 2 3 époque batu msuba galera ke boye répétition de tongo tipo quoi. Bobo kabola lipa na nguba bomela mai boye ba te so ba chaka bino na rôle. Wana yakine nanwa. Pose rôle na chaîne na bino akine bongo sko nzonzingi yango mona lelo mwana mwa saline théâtre te lo rote ba lokotie kaka poza kitoko poka soki ayebani nanani ba pesi rôle théâtre zo be ba impolitesse ye yango moni ba jeune ebele ba supporter ti ba ina système benda ben hein naza lwa chapeler l'artiste nenga lera mbebo nenga budaka ngape fona benda mais sko ba komo welela bango mbango pour yebina au boulot te pe ba osede trop kasi yango la ti yebina au boulot te akomi na parler de mabo ndeni aotambo na eloko wana ndeni nga loko na nzela ko pezo ya te na pesaka systématique ba solo langa comme c'est loko ngo ya ramba na ebisio chapeler la bana boke bana batio d'échappement pour lobo robule bina ko na toilette nzoka milinga la ngai balo ba baby pela na esa yo dans YouTube baby c'est magam. Mais je te dis, parce que biso, tout ça là, bah, montage, na ba deck vidéo, bosangisi, voilà, tout ça là, bah, transcodage, voilà, tout ça là, bah, filtrage, auto-filtré image, tout ça, tout ça là, action coupée, longue, 500 images, bon monter nini eleki. Mais bah, tout bah, talango kano, bah, on va na ba parler, bah, ozela. Tout y a na CDA ou des gens souffert. Mais époque à CD, producteur a été qu'à 1 AD. 15 euros, bana poto baebi. Pour bossa là, 3-4 faux producteurs à rebenga bino. Bon négocier nini na kolo dimba. Pour les lozali na commis scénario, na tchede a komba mutu na ye na bengi o jouer bien te na peso mbongo kende. Mais à l'époque c'était pas ça. Na bengi 3-4 personnes boye to sali casting. On méritait rôle. Après, tu as na pembeni. Faut que nini YouTube est quand même tout le bango technologie est développée. Les lones tout le baki ba CD tout le cas époque ba cassette ba CD l'autre on a vente en ligne et tout ça na ba YouTube comme ça bilo moi bon. Mais les autres autant toujours ba YouTube BBC les lo ba comme ça na bino eza nini ba patron ya ba soit ba kolo ba chaîne tout eza bino moko ba artiste bozo valoriser en côté aux petite moko boy garçon moko na beauté olobina ebimisa ina exploiter soit azaki likap je sais pas c'est lo yo tango ça ba analyse wana nani wa BBC ça ba kolo ba chaîne ba producteur ba comment ba patron ba chaîne to bino moko entre bino no ba comédien d'abord par moment biso moko ba artiste Bissomo pourquoi tant on a vraiment facilité à ça la chaîne au lieu de promouvoir baninga mususu pour lobby pe so bazu makambo ba on peut ba ça là ba cha banine parce que biso tout au là na époque ba producteur ba producteur on a ba benga ngate ba cha biso télé l'autre YouTube na facilité moko et ko kotisa yo zaka na makasi mise mwani na za na mutu sale la chaîne na yo bimisa makambo et puis ba to balanda siko bato bakomo bimisa nde ba mamna bango wazaka lesbienne na bimisi ki lesbienne na epo za na facilité o cha mutu na film wazaka peda bimisi ki pede na epo za na facilité ozo comprendre oyo aza na capacité ya bebisa bato c'est comme le moi kindoki akopesa mutu kindoki facilement po yebi ko kitoma to ya pemena ozo mona c'est ça qui tue l'art lelo oyo eza souté ba ota la capacité artistique na auto betali solo. T'as la différence. Ngai na elobango atelier de formation ya chapeler l'artiste. À l'époque, tu répété na falbob Babi Boja qui vous voyez bi Gauthier business na pesi bango bambote barlet casse banini. Tu vas na mabele pendant 5 ans balika na TVT. Mais ba mutazanga arrêt pas arrêté. Na ebisio bana wana ba tondi sa gena mutu bako bomo. Pourquoi parce qu'il temps ya quoi apprendre. Biso les kana ba chaîne moi ba loso on est ba horizon 33 mais bon les kana horizon moni ba to ba kimi ba mango ba continue ba parler ba otala ba concentrer
mais lelo ba chaîne est belé lelo ba mamboye belé olé et promouvoir acteur et bandi kutu ko bebisa acteur polémique na yango zo mona ngana oloba batu botika ko comparer ba stade de martyrs ba fali ba héritier ba obeta lelo na ba stade de martyrs ba jibe na ba wera ba betaka pour à l'époque promotion ezara muke ba chaîne ezara muke ni ezara muke collaboration YouTube ezara te Facebook ezara te mais batu basala ba mama na ba plein ya blague te mbongo futama bongo sko ya lelo ke mutakozala umwa minage rebelle oboma bino mais na mboka mona fin forme ça il a né YouTube attends on est plus bateau théâtre c'est que lelo tout le bango ba comédien lelo ba bimi na ba YouTube oyo donc bazana moi écart ya makambo par rapport na bino bato bobanda j'ai yango na bazana makambo bazana écart bazana musika donc faut pas apprendre et belende bazawana ba ebi doté vous comprendre ba ebi positionnement scénique té emplacement scénique ba ebité ba ebelo côté ba ya maman zonding action coupée c'est tout mutabongo so tikelier mo pe batebele succès chapelé là mais succès ngo yango zo bomba mama succès makasi succès yango bango mo ba yebi ba YouTube na otanga ba komote pona ba polémique baza ebele ba sœur na biso na ba frère na biso baza ebele bango moko ba yebi ke soto kutani na ba scène na bike o aza monstre o sur scène a roboma ngai a rosanga mabe. Un acteur, c'est quelqu'un, c'est une personne qui est polyvalent, une personne qui s'adapte dans tous les rôles, une personne qui ne calcule pas, qui ne choisit pas de rôle. Il y a des acteurs, Lélo, qui est na scène. Vous comprenez? Soit jouera papa, Naï, na autant à comboter Lélo, la fille a comme appelé déjà star, à l'époque, a joué rôle, na bengi. Na ce rôle aux jouer, c'est bon, ils ont kende. Mais quand on a commis film, il faut jouer bon. Aïssa ya na ngawano bominga. Je te dis, Navani Nathalie Ngabi, oh, un acteur, une actrice, pour comment et pourquoi elle peut me dire ça? Entre ta bisonga na joueur, PD naza pas ton neveu. Bato bayebi, banada bayebi, na joueur PD naza pas ton neveu, zaki teke na joueur ango. Rôle, papa, meke la biso. Tana nyata bo batutu bakabwana. Na sinak bayebi ke na joueur papa na makia boye bango tout na joueur banganga ça dit ngai na casting na pona rôle te na jouer papa baluba ya ba Congo ya ba nzamba pesa biso chance année 2023 na a besoin organiser spectacle mambo na bandi ngo mwakala mais nzambe kota marambo yo et puis ba sponsor banani bato boyo kaneti chaîne na biso munene to solo la pembeni to bima nango na poisa voilà on comprend bato ba olela ngana capable de faire un spectacle bato ba tondi na bengisi na ba acteur wana ba vandi plein mais ba omona acteur azo changer ndé ba rôle. OK. Et ça ba acteur musu bana difficulté à ça spectacle en français pendant 15 à 20 minutes. Nga sala ba lever le rideau ya ba na sala ba one man show ya ba danger na beta Saint James Rolls. Oh ya vena biso mopa o mokonzi et pas JDT ba tutu ba ebi o bazala wana ba Micho Bozo ba ebi pendant 30 à 40 minutes en français au développer makambo na ba spectacle ba santa ngana ko vendre bato pendant 1 heure aux appels désuité. Voilà, c'est ça un acteur. Biso to monaka à l'époque ba vie na biso lokwa ba sans souci. Soit continue rôle ou yoka sentiment. Sauf faut qu'ils zengi patron faut patron nani les masasi kaba. Voilà, neti yebisanga lelo. S'il faudrait citer 4 personnes au baneti c'est les masasi. Yebisanga. Naba ajwa. So Zuvi na so Bordeaux, c'est un bon acteur. C'est vraiment un bon, mais vieux ça sera beaucoup plus basé dans na jeune emoko. Vous comprenez? Papé Lombe c'est un grand acteur. Mais n'habite ceux qui vit à Nchik, ya mamnaye nini, papa ça sera beaucoup plus qu'un rôle autoébi. Idem président Caleb. Qui t'a pena président Caleb jouer c'est pena vraiment toi passe. Au monde a ma peka nini, atikali ga na moni no wana. Vous comprenez, le monde a côté moko ya lipeke la que ça que chiko comment remonana. Alors que bon voilà. Metango penda. Mi koti sana ben wana. OK. Mais surtout quand na sina kozuka même nini on peut se dingizwa yo. En mi bosana. Vous comprenez bien. Parce que papa le roi ba masasi ka bamba. Je sais muto passe à memio.
Moutambongo Amemio. Ça dit c'est un vieux qui est polyvalent, qui s'adapte dans des rôles. Faut pas bien. Que le Bramambo. Bien, j'appelle l'artiste dans coma. Donc disons pour que tout qui est moins vite fait, bilan année 2022 pour selon Yoezaki négatif. Négatif Makasi. Très bien. J'appelle l'artiste polémique ou Yo Salaki. Tout ce côté déjà na kati ya di solo penda bien tout la messager yango pour ba comprendre. Ba propos na par rapport à comédien sai et me ko liser bande ko ebele pe ba sai non ba droit de réponse comment chapeler à kobo ya sai fiston sai azana ba moyen par rapport na yo azaba makam na ebele boy abanda pe ko sala kombo kala mais neni yo kobo ya quelque part to ke nanu wa ba te belé o baboyaki. Bon, excusez-moi pour le terme, sont des lâches et des hypocrites. Bateau yo ba koka ko défendre cause té. Bateau ba lingaka muto bandi a lobi likambo po ba s'accrocher na sima. Sont des yuma de ngoto bobo ndenge kinke cérémonie à la roloba. Ngana tikala koloba mabe ya sa fiston saïté que je salue en passant koloba kuto que manquer respect na loba na sens. Il y a parce que surtout que Nenga Obima Liboso, Abima Avanga, président Fiston, ça y que je salue Fiston Mavinga. Ngana komakinde ko loba mambo ba propos tenus. Moni ba mamsusu yozo lobango à haute voix, ba ndeko na msu ba mirmire na se. Ça fait mal. Sikoyo ngana linga ki kozala hypocrite te. Ko loba na se ndenge ba ninga ba lobaka. Ngana ina TV. Lui il passe à la télé pour dire des histoires. Je suis venu à la télé. Na ekara ko expliquer non. Écoute, ndé na vandi awa na moi propre demeure na nga ya moi moké. Ce na ko mosala ngo po élever muninga na nga se komi mabe. Que non vandi boy longwa ozelongo tenga na ma campagne de na vivara bien. Non. Au côté pas na nga au sepeli mon cher félicitations. Yunde mto pesinga lobi merci. OK. On comprend. Donc quelque part ce que za libanda yo défendre nga. Mais ce que comme ngane na komi na moni bino bozela ngote ngala bandaka boy na sa na lobango le lobby okoma mutana linga so mona neti kwa yeso kutani ka komo la sabatu kaza danger so kutani ka ozombo batu ba komo kimayo batu ba komo s'éloigner et comme mususu non ça parmi makambo balobaka na yo za bouder au boudara batu yo mona audio bonga boy surtout nde balabaki yo linga ko balinga batu tayo na voiture bout de l'équitro, yo moussa n'aura can boy tout ça là. Moussa là ils ont penda les sous-té, yo comme bilamba boule maramé belé. Je sais pas, ma traité au bongo. Orgueillé tout ça. Ngana orgueillé na yana iloko babenga charisme artistique. OK. On comprend ngana charismatique. Un artiste faut avoir un charisme. Un artiste a mutu moté ki a okinzala oika place mo batu ba oli aya chema bokoté. La plupart à nos artistes et comédiens, ça a été adapté l'idéologie. Ok. Yo va dans l'artiste belé le banetti chapelet. Ou ramena faute bien te artiste belé na nenga rigeza. Alunga sa mais na nenga kolodi a petit moment roti na ngade. A obi ne te amitié na place. Tout à ba Jay-Z, ba PDD, ba nani. Le quoi, c'est pas ça star en défaut ya oyambi beaucoup tanani na ba wenze. Non, faut avoir un charisme artistique. Mais il y a une grande différence entre la charismatique et d'être impoli. C'est ça la différence. Ngai moi na mai tant que le kana TV lobby un artiste comme koni artiste mo comédien mais mwana na ye na bana ke na bango poto azongsiba. Artiste nini asombalunda kuna place boye ngana tambola na carrière danger ce que ça lango oza problème na ba artiste ngo tozo sala pour fortifier bango tant yo lo ba boye nga quand tu lo ba artiste nini ya mema bactère na ye 10 personnes na memi bango poto pour à l'époque biso tout yebi muta sala ngo za vena biso ngadia dia ngadios apa ngadia dia ngadios o ya mema pena ba mon chugu bambalo sombo ba nani batutu bakenda ya mema nani pila moto benda bota baluka ni ala kitambo na yibiti ce ngam na mimi propre bana nanga na mwasi nanga na guerre na famille na belle famille tonde au moins le mal placé yaki nde siko na sima au moins msu batu msusu oleka o senga ne pa ka pe sonité o ngana otonga na kinsantu na intel présence ça il sembela ngata saki moko tu es malade
c'est pour toi et ta famille. Na TV, tout ça là. Mais attends, c'est ma vie. Tant que nous mesana, qu'on fout déjà. Il y a combien d'artistes qui dorment dehors? Combien des artistes qui souffrent? Moi, je n'ai jamais passé à la télé pour nous le baquer. On n'aime pas ça. On n'a pas de danger. Non, parce que c'est ma vie. Alors, Babylon, on a contribué à le théâtre parce que Naza Boy va bien privé. On a encouragé Baninga. Tout le monde a un peu de valeur. Le contraire, je ne sais pas. La polémique, ça va bien ou peut-être vous avez au moins tant là tanto bimara d'abord on a le barabila mbeza outil du travail né papa Chéra Loba la taille l'élégance et les moyens qui troublent les femmes. La vie faut zara propre, faut y ba parfum c'est très important, faut y ba ceinture. Comprendre faut y ba montre. C'est très important. Si vous battez belé et bien que jouer té, on a difficulté à parfum. On a difficulté à modalité à vie na emogo. Donc tant que Lucas a une guerre na moto, il y a une difficulté. Je ne peux pas passer à la télé pour attendre sur le téléphone ou simbi ben à l'autre solo que non non. Toi betali solo, oye brisque, je t'ai pas appelé. Mais yo moyo c'est payé. Tant que obi mo betali solo. Ah, j'ai été. Vous comprenez? Toi qui dans la bande ko batumso côté moi psy collègue na, ah félicitations, tu vis bien. Vous comprenez? Mais il les a gâtés. Vous avez so ba complexé ndé. Neti ba wana ba sala ba to ba émission wana ba complexe. Ola lukana no bima. Oh ça est émission trop hein. Mais il faut lukana no bima. Ça luka ça ko guerre na mutu moi le qui est pour na ko répondre été. Nga na vanda boye chapeler l'artiste. Mutu aza papa nga ndi na vandi bona papa na longa papa na roma pépé. Nani wana Tridon. C'est déjà la main à la tiso toxanga tango tanga de ba tricot boyero na boule ko so to katini ni Tridon comédien Tridon azamina Nicole Bakata moni climat o ndenge za boye déjà ne lo na lati moi genre on courir zo compliqué zo kito matin tricot héros yo sono bina cha tricot talaga monter na ba suya minini voilà est-ce que ça un artiste comédien tricot? En tout cas, tricot na habité so ba chemise boza c'est bon mais na habité tricoté. Nicole Bakata na pesi ba mbote neti ba ya Nicole Bakata. Une personne qui me respecte grave parce que je la respecte. Ba Bakata ba Gabriel, ba 7e bagarre, ba batumo boy. So vani na angle mo tanga ma be ya chapelet a rogiflata yo. OK. Mais na yo ko ba tricot wana ozotanga kombo, alobi o ba ke voyage mo boy ba sangisi ba mbongo, papa mutuni na otela o mbongo pour que ne voyage ya au matavion. Le bouffon à la ouera ok c'est les spectacles. Bino bo kende bino tout bo sanga moni bato bana difficulté au matavion. Oka mutu moko le kana te vonga de na boy. Na oti voyage na nini babinga aloba mingi komoni. Benin, Cameroun, Côte d'Ivoire, na oti voyage na Côte d'Ivoire. Ata photo la raté. Ata photo qui me pèse. Mazo les gars, bien chapelet l'artiste on a sur la difficulté comme Mbanzangung. Mbanzangung c'est derrière mon dos. Vraiment. Est-ce que les gens dans théâtre na bino ba vrai bazali? Bazate, ba hypocrite ndé bazar. Est-ce que ba bon tonton bazar ou yo le logo cité à 5 personnes? D'abord premièrement, ba garçon, tout qui dans ba garçon. D'abord premièrement, on a la préférence aux collègues de travail qui ba. Oh bazar ba bon, ba collègue on logo cité à 5. Non, bazali hein. Ndetna. Bobo Manoka, mon ami aux Arapena qui sont au Koutani, le Moboé, P conseil, j'appelle l'artiste Lembisa, Bobo Manoka, Adaï Lunga, Jorvi Mwanda Motomobimba. Jorvi fait des mots, vous avez une bagarre, ça va. Non, mais nous sommes des artistes. Très bien. Nous sommes des artistes, il y a les hauts et les bas. Dans le bas, différents, c'est ça, peut-être il y a des âges, il y a des nini, il y a différentes nets au Kota, mais nous sommes des gens. Nous sommes des collègues de travail. Ok. Rosa Bissombalé, Totambola Ramé. Yaya Zali pour te botter ma joue monter. Très bien. Mais biso tout aux abandés pour te bana mi bali. Très bien. Donc j'ai envie monde dans moto mobimba. Voilà. Ah Faché Kalombo, un bon acteur que je salue, n'a pas simboté pour na sou qui s'appelle nana. Toujours le cabinet ou le pas communiquer vas-y belé j'appelle. Moi ma maman. Ce qui n'a pas simboté té bon à mon anga égoïste. Nani. Fendi Bakajika. Ah non, ça va. Fendi Bakaji, Raïs Loboula. Et c'est là quoi, et c'est Bambote. Et c'est là quoi. Faina Baksawane, n'est-ce pas?
Voilà, comprenez. Je suis avec Chapelé. Ali, Chapelé l'artiste, en tout cas. On a parlé des marbres, donc on comprendre la bouche de chambre, moi nini, on comprendre. Mali les peine aller à climat les moteurs, nini moteurs moi c'est. Non mais ce moto qui il faut pas qu'à te finir. Voilà. Au le mot qu'on a moto à l'école déjà et puis à l'école au l'école. Tant yo boulé famille na bino, moni abatu mususu. Famille na bango moko ba ebité ka sala copie. Bien. Mais est-ce qu'on a battu mususu na famille na bango moka batangele komba chapelet kwa griffe lamba. Donc muto na bunda na famille na bango moba ebaye. Très bien. Moni. Chapelet. Et puis tant que ça émission mona bena boé. Alobi on a na groupe. Na kati groupe supposons on a 10 bana. Mais tant que ça émission moni 3 vies. C'est que là-bas on est mon baba fan na été. Chapelet l'artiste. To zongi na citation moko ta tuna ki o makambo ya 2022. Oba lelo elo ke bumi théâtre ya YouTube, système ba mami. Ba papouche soki ba dadi bilo mo. Voilà. Voilà. Lelo oyo tango to mona ki ba désordre ça maki na 2022. Parce que tout ça na début à 2023, non to ki non ba bilo ko ngote, on dirait moi qui mes anan. Voilà. To éviter. Olobi ba tata moi si ba koma na ba théâtre, ba mama kulutu, ba noko bilo mo abongo ngolo. Yo Chapelé oza mutu moko oza molangi ya pembe. Oza ndenge olobi ozaka dans les bons ozaka vrai. Tango batu bazwaka ser ba ser na biso mibale sila na belle vie. Lelo oyo ba artiste ebele ba koma pour que baza na pembe na bango il faut ba flatter bango. Nenga yo moko olobi ba mami, ba nani boy. Siko eta que vrai noko nengo za boy. Constant no sala na bateau ba kendaka vers ba ser wana sila na belle vie. Faut pas qu'il y ait des verbes on a flatterie parce que ça tant na bango. Ba ser wana faut le dire bazar au brûler, ba sala ba chaîne o le tout ça va te bandi ma bango. Yo za rappeler na bango tourna rappeler na belle vie TV trop. J'appelais l'artiste. Remarque là. Ou alors tout n'a pas si là to yebi. Remarque nino yo sala et pas ba ser wana na bateau bazaka tout autour na bango pour nous créer ba polémique na ba division nyoso to yebi. Premièrement ba fan il faut pas comprendre le moko. Si la na belle vie, baza yana leki na kati ya groupe. Na sens que baza bango mibale bana simba. Bana papa moko. Donc na kati ndako tangu batu babebanaka atali banda botu batondi na suka nango papa lo bara bokende. Bana bokota bakangi avant d'ici apesi conseil. Donc batu batika la na soni na bato ba uta ali banda. Les gens ne comprennent pas. Ozala bakouk, ozala famille bota, ozala nini, nous sommes tous des artistes. Batunde obaye na pembeni ba corbeau système à corbeau et les renards pour na reflater bango masila oyebite intel wana azolo bakaleki biso pona yo ndo za danger ngani na kuta zo roldi ozo comprendre muso na pe kuna yo yebite tali capacité du fait qu'a ba flatter je te dis ba PC roll ba bien toza bato bango pe ba batu bana azaki prévita dans un scénario voilà bana litoi batu wana nde ba obomba bango batu wana nde bana système ya koyela bango na otolanda nini mo débat moko apona voyage maman Olive Lembe mami amemi un tel voyage pour nani akendaka tikali na émission batu ba saleli ngo ba analyse ba émission ba bani omoni c'est comme mikolo non mais il faut être bête tout ça ba débat c'est normal pour nga ba débat oyo Baba cook na bana basala fo basala kutu ya ba film nde biso za mona jibe na wera ozo comprendre ba moni bena ke beau film mo bosi la komi la kafu ba to belle vue basongi film ba komi pour to contrat ngo to beta bo to mona ba album wera bimisi kibwisana na bimisi bo biso na binonde na marché na rofinga na te na no mona place si la fingi belle vite non mona place belle vie a fingi si la te so landi actrice ya nani nda mona ki intel abeti ka intel nda mona ki nani a répondre mabe intel na sont des enfantillages on a bien za bana ya lelo la plupart ils bana o ba uti na bandako bana on a baza mal encadrés sont des impolis sont des enfants qui ne savent pas jouer et belé bana moi 2-3 français na monoko ba ye ba bendi bango ils sont là baza na encadrement té pour au monde en place si la zone encadré bana te avant ti bango groupe nanga bon répétera bazati
Vous comprenez? Donc, bana baza na formation attendant bouté. Si là, dans moi de bana ya tata moi si na bango moi na maman là qui elle parle bien, elle est jolie ya kawana oloba boy. Action coupée. Zo moi na China na théâtre des planches au Bomier. Vous comprenez? Belleville dans la moi de 3 bana. Ah, est-ce que bana wana quand on t'a la émission ba YouTube. Wa mona ki di nana betie kara vimbani. Wa mona ki si la betie kara mona ki Belleville. Non mais attends, bon baby si bana là ba komi ba impoli. Moi, une personne comme moi, mon bandit théâtre, le me manque de respect, n'a giflé. Parce que nous, on a souffert. Biso va na ba mabele. On a matin parce qu'on a un festival, on na matin na ba kikalung, ba tu bi kikalung. Pour un festival Joka, c'est Jikote. Donc, le roi kikalung tout ça. Ba ye bisabino na veille, bon la ba makaro, bon la nini, bo ya spectacle na kin, ba bengi bino ba bisibino, mbongo ya frais d'émission bimité ba bi bima na kin, bo débrouiller transport. Mais bon la spectacle lobby na 20h. Lelo fo bolongo. Vous sentez bien que Mike bon négocier qui kalung mboule beta pour na théâtre. Nous on a répété to kata to kufa banzala bokaboli lipa bo beta ba makolo. Pour lelo o ba yeba kombo chapelé pour ba yeba ba kombo ngana yoka ba témoignage ba président Masasi. Ta sukola ba toilette na mboka mo po luka moya ozonga ba kemba ba kanga manzela poto simbate. Mais ces gens-là n'ont jamais géré des gens. Momo na bana mo lelo ba ye. Si là, la groupe était, on a encadré bateau, on est dans OK. Belleville, la groupe a encadré bateau. Bango tout bazar encadré quelque part. Savoir na bango, baya kana ngo ba si action coupée na scène. Na la bezo pesi langa mo loko. Mais entre temps, faki bazong saraba na na ba rep. Po bana na ba ko mape ba grand, loko a bango. Po bana wana, bango moko. La conscience na bango avant na mabele akemba anyoka mana baninga azo éducation parce que c'est toute une famille qu'on crée tant au sanganaka parce que bana na bango na ba famille et alors aussi fazer au commission PC chef d'entreprise alors il y a l'impolitesse. Très bien, pour que tout le cas on a vite fait chapeler l'artiste il arrivera te puis ba traiter quelque part que chapeler za mutu si la to Belleville tenga pena na mutu traiter bon mutu nga pena na mutu traitanga na ndeko ba comédien comment lelo Ming ba comment viser kaka donc comédien wana nde bazaba ba renard ba comédien wana. Non mais attends, moi une personne comme ma sœur si la soit benga yaka tournage, je la respecte na ye musala na siso samsa nga zui caché na nga pesinga, je rentre avec toute politesse. Belleville, ma sœur Belleville qui m'appelle yaka musala na ye musala pesinga caché na nga. Je suis d'abord un acteur. Lazare Renard, oh, il faut nous flatter le Robin dans la film, en tout cas, un tel, qui un tel. Non, mouton comme un bon salaire à la fin du mois. Vérifiez, oh, bah, na salaire à la fin du mois. Et pas na bango, koutou balo baate. Ok. Vérifiez, pena, bah, oh, pena, bah, la souk en Honda, à qui n'aurait pas belle vie, bah, tourner, t'es mazora 100 francs, balo baate. Ok. Bah, oh, pena, souk en Honda, qui n'a pas si là, à tourner, t'azora, balo baate. Bato balo baké, barina. Ok. Bato ba mi pesi ba komo na ba anglais. Nga tata mwasi ya banani soko meki na koya nga oncle ya banani. Ozo kompona. Na moko mususu wa bundani tia mi bengi soki mbolo ko ba comédien ti soki nani ezo simba te. Ale ya komi o na soki botika ba kombo bato. Nikolo na yoki ya mi pesi soki kombo soki nani ya komi soki mambo Belleville. Belleville kuta yebi ata makambo wana te. Nyo surtout quand musupu ba peso boko bae. Ça c'est jouer avec des esprits déjà. Tu es un acteur. Sur scène, pendant 15 minutes, il y a respirer. Tu es action coupée. Hein? Ah non, mais il y a des acteurs qui ne savent même pas défendre leur art. Hein? Polémique. Oh, dis. Moni Babiso, lui parle beaucoup. Je sais ce que je dis. Très bien. Il faut un producteur Baya. Bazon qui s'arabiso sur planche. Tu es pendant la mise mbongo na tché. 200 bato baye bavandi na chaleur okane ozolo babwe esala ka oni ntango yokaka nano eleka nango déjà tozongi sur momuke esala ka oni ntango balobaka ba doublir leki na bino décor alobaka makamba ba doublir esala ka oni ngini na kolobo nyonso to eke ozolo non doublir déjà bon par rapport à groupe na bango oye moi ba doublir à groupe na bango et puis moi yebi mamneni eza ye moi déjà za doublir pour landa déjà lava donc c'est quand déjà doublir à l'avant. Il m'a jamais manqué de respect, c'est un petit que je respecte beaucoup, décor.
soka lobela ba doubler pour yebi ba doubler ro ya monaki. OK. Ce qui équipe na bango, groupe na bango ezaki équipe nationale, eza groupe na bango. Bongo siko so groupe na bango, eza groupe Simba. Pour ba beta balé. Faut bazala na groupe sans souci. Ba beta boy. Bongo siko doubler na bango akoma na ngambo kotonde. Titulaire na bango akoma kotonde. Vous comprenez quand mambo ba doubler, il fera tane ba doubler équipe na bango. Yebo za na doubler. To za doubler pe amutu. Nga déjà na doublé été pour déjà idole nga na kina raté. OK. Comprendre. Donc so na doublé c'est que titulaire nga faza libanda. Tana na boulanette ba Will Smith, ba Eddie Murphy. Vous comprendre. Parce qu'on a battu ba boulala, so na kina doublé nga opesa nga na. Vous comprendre. Je suis un bon acteur, je suis polyvalent, je suis ma casse na scène. Un bon scénariste, c'est ce qu'on opesa nga na. Voilà. Tout ce qui est dans la émission. Liwa ya comédien moko kote kotika biso a paix à son âme à Wilo. Lekinanga. Voilà. Et créer qui peut moi polémique il paraît en saloba qui artiste besoin conscience par rapport à ndenge artiste so que musicien et ndenge kolandaka ba musicien ndeko so ki likamana par rapport ya bomo. Mais bato so ba traiter qui on s'orgueiller maloba wana écrit là qui on pe moi makambo ebele ba polémique tout ça. Et tant que comédien d'abord. Bato belé balingaka ba créer polémique pour ndinga za bien na héritier. Ngana la na de ba débat to so lango pe na ye bien avant. A créer un style na ye moyo tombo la buzz ceux qui artistes mo sans pour autant avoir des problèmes avec des gens. Ceux artistes mo ka sali likambo mo boye aye abetela ngo c'était to mona mambo j'étais la chérie pas to mona mambo pétage pété to mona mambo ya vaseline tout ça là. Isaïka forme moko yé à promouvoir comme monaï. Mais bah tu vas traiter en de na bandenga mabe. Alors et loko ya loba ki anini zaki mabe te zaki d'abord ko conseil. Biso lelo artiste et comédien to zara moi to zu problème to kufeli. Ezana ba matanga ezana ba nini atana ba fête na biso zara pas si ba artiste pe na baya. Ke mona pena ki collaborer bien na musicien moi munene aya na événement no moko boy. Kutu même suppose invitation faut bando bondela e faut bando benga ba bureau pour batu ba mona koyamba ki mutu wana. Ce que je te dis est vrai. Mais bango so ba zu problème to assister à bango facilement. So ba bengi bino vous en a facilité. Voilà, musuku ba bengi te ba musu pesko ko ba kena na menga matolo. Na kende munne na boye. Fallait so la bien. So na kena kuta na yi ka moni ngai. Moi 5 ko bima. On comprend? To perdre mo partie artistique na biso mo deux fois. Na sens wana ya le baki. Ngana par na ye aloba na ye mabete. Mais biso mo pe faut to conscience. To za wana ba te belé to perda ba mam na biso. Kala lelo so tala ta ba spectacle ba théâtre ba comédien salama sauté. Kala tozaka na basala ba minene so bengi théâtre bato ba yeba kotie mo pena ke bato ba seki ba sololi ba zongi. Mais lelo la plupart bato ba beta ba mayalos so ba ke mayalos suka na ngozaka danse. Artiste et comédien mais na kati kuna komine grand danseur nzoka ndaka ni animateur. On comprend? Oyo olaksaka bana bato na TV oyo kosa ke bato attirer bato ezate. Tozonga. So tozongi na art na biso, tozongi sa respect. OK. Tozongi sa musala, tozongi sa répétition. To éviter ko lekisa bato rapidement na ba théâtre na ba nini sans pour autant ba apprendre pour lobby box biso soni, c'est ce qui se passe. Très bien. Tomelinga biso moko. Très bien. Voilà. Vite fait pour tout comme na suka relation ya relation ya Cardozo, Mille Esprits na Da Costa, c'est-à-dire Da Costa au coach autobala déjà, mais bah pas au traité on a venu bazo traité tout ça et tant que comédien vie privée na bino ba comédien ndenge bomba na ngate et ndeko déjà bala ata bazaki na relation mais bah ba ko bimisango kaka tout yo et tant que comédien tango ozo sala analyse pour ta ba émission trop c'est gon kapanga oyo ko ba kombo ba te bimara trop mais là pas sur ka kombo chapeler l'artiste. OK. J'ai ma manière de vivre, j'ai ma manière de voir des choses. Tout ça batu, tout ça ba bêtise, to mima mapé. Ngana opé ça conseil na biso na ba artiste. To e bandeni to me ma vie na biso. Moto rozo appelle likambo za ya solo, apé sango solo roleka. Moto rozo appelle likambo za ya solo te comme la tsango pe lamba pe sango forme. Comprendre? Ngana lo barrage, j'ai pas d'amis, j'ai que des collègues du travail.
C'est pour ça na vie nanga pour likambo ya aventurer langa dans les pamba na mutu ye moi obanga. Kapanga dakenda ba bibembe ya batu na banino mo pena ke bana bino ba media ebele batanga ba kombo batu na ninga mabe mais ba moninga ba betinga kara na ça c'est que yete tout le banso mamna yete ye azara mamna do chepene le mpanzi pour moi la bena ke na peso accepter mboli tout oza seconde tout ça no ba gendeni parce que pose attend au fabriquer linga likambo mo ndike na obimelo na tongo na parler pour moi na 6 heures na na obi no go expliquer ngana ba ndeni si to lo ba caméra pene yo kutu fo vimbaki pe comme na mususu ozo mona vi a mutu basara ngo ba jeter ba ngo pe na mabeta tout ça voilà. Moi, j'aime pas de nini au monde à mon boy, monsieur moi, là, dans un PDT, comme si on a liste à PDT. Au Sarana, on a PDT, au solo là, pas, quelle est l'histoire? Ngai na mwana ba mama te okomi kuna na liste ngone. Ozo kombono. Ngai neza boy na pédophile te na bimana na bana te okomi liste ngo. Nini okomi kuna? Na bien. Si siko baso rata ya kocha komo. Bosaka bache. Voilà. Ça dit le problème c'est ça. Bon éviter comme on a bien comme na ba place moko failli pas comme. Voilà. O déplorer ni lelo na théâtre. Yango na sina na lobi yango trop. On déplorer ba comportement. Nga na loba solo te na biso nous des artistes tous à conscience. Nous sommes premièrement des acteurs, des artistes, cinéastes, comédiens. Tous se pencher la scène. Où ils a d'abord planche na biso là où on apprend pour toper sa bateau sentiment au talabiso. Nous sommes des éducateurs de masse. Voilà. Tomé ma sentiment te pour batuna TV balinga na zalabo na koma bongo na sepel sabango. Oublions ça. To éduquer bango. Très bien. Très bien. J'appelais l'artiste à mon appena même moral en solo solo. En tout cas c'est bien. Non même moral na batuni surtout ba lo ba mambo eza ya solo. OK. Très bien. Comprendre même moral nga eza la 11. Nautaro Lobana 11 il n'y a pas longtemps, il y a 2 minutes. Nautaro Lobana 2 minutes, il n'y a pas longtemps, il y a 11. Na solo la rana bango tout. Sont mes amis, mes frères, naza pour moutouté. Très bien. Bon, donc moutoza likambo na tort, je viens, je te dis, mon frère ici arrange. Très bien. Sur le simbité, puis voilà. Très bien. Merci beaucoup, Chapelet l'artiste. Tokomi na suka émission. Message là on a 2023 pour la fanatique nayo. Passage là surtout une émission où tout ça je crois bien une émission puis il y a des bosseux à en 2023 message nous autres personnes fanatiques vraiment premièrement merci d'abord na chaîne Nabiso Nushka TV na pesi ba mbote puis pas ya moko leader Nushka na yebi ke na la mambo belé osola na yo to sola ngo parce que Chapelet l'artiste azara mutu mo sola rapper bien merci na ba fan tout ba monanga kala ba moninga ne oyo. En tout cas, nous avons concentré dans le film et comprendre que nous, des artistes, nous avons trop de distraction. Nous avons nous ne sommes pas des journalistes, nous avons la TV, non. Photo mekma, éducation, histoire, un plus, tant que nous libanda, au zongi, le rôle à Chapelet est intéressant. Et c'est important, ça m'a édifié. Yango moni en 2023 nga moko na ozonga sur planche na ozonga rep na vana na mabele na apprendre na yekola pona me masu ebele et puis année o ebozela ba film ebele koleka ya kitoko makasi pona yo muto zaka na histoire ya bien o linga ba betela yo obombango na mutema benganga na plus 243 89 93 18 887 histoire na yo ozara besoin bima plus 243 89 93 18 887 voilà sur Bengezu Chapelet l'artiste ozana chaîne na yo olimba selo ba gag ba émission ba film benganga surtout beaucoup plus ba film parce que mambo ba émission na boyi kapanga loba ah mais voilà côté la biso donc voilà beaucoup plus ba acteur ba mécène na linga conseil na linga na conseil benganga pesanga conseil mais benganga beaucoup plus sur la business na betelo ba film akitoko na betelo ba film le roi ba éducation na koma lokola ba benzo film akitoko zo ya motema ya moto bien na profiter na pesa mbote pa ya l'homme qui souffre de l'obésité financière Géry Sangola moto a tellement na mbongo ke komisaye obèse Patrick Issa ba Patrick na pesi mbote sikozali na pesi mbote pa ya Katia Bueno famille Bueno Mobimba na pesi mbote et pa ya Plata d'Or Chisouyi pourquoi pas Estadoué mi pa Rosette na pesi ba mbote ba tout bolinga ngai
ban atelier Chapelet l'artiste Nazana Bino 2023 oyo ngana bino ndetoye bande mambo ezokende kitoko. Merci beaucoup président Chapelet l'artiste, vraiment nengo accepté sur le lot tous on a parlé de marbre. Voilà. C'était là l'artiste comédien Chapelet. Merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. Bozaki Belé à travers le monde, Bolanaki Bisso échange auto Nango, to visite Nabiso, surprise de l'année na comédien Nabino Chapelet l'artiste. Voilà. Bon, continuez à s'abonner, à liker, à partager. Merci à couple amis, si ma partenaire privé. Entre cette station Nabino, pourquoi pas na Mama Kulutu Vivine Sandala à Kolanda Bisso, Papa Da Silva, Mayamaya, ya Mama Arlette Saï, Fatouma Saï. Pourquoi pas à Lilinga Biwele, Boza Ebele, Bele de partout, Bolandaki et Bisso. En tout cas, bon s'abonner, bon liker, bon partager. Merci à Jay Kalangila qui est derrière la caméra de soin et à Baïlema. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve au prochain numéro. Bye. Kapangos. Chapelet l'artiste, toujours. Bienvenue à Palais des Marbres.